ndeko moi aza na kati ya salo ana mbongo moko ezali programme $300 mpo lelo omoboye eza mabi pesango nyonso yana mboko aza papa nzambe aza nzambe ordre papa nzambe pe aza nzambe ape nzambe ordre ya na ngai anza bilo biso tokosakana mpe na nzambe yango ya papa nzambe aza médiocre te nzambe te wana eza ainsi dit l'éternel te eza ainsi dit l'éternel te eza ainsi dit l'homme papa nzambe c'est ça qu'on appelle la manipulation na kobondela mpona moto apesa ota na kobondela mpona boyebo na kobondela nyonso pesa nzambe moto alobi c'est la manipulation tosala nzambe kati na bosolo epi bato ebele bakota lifelo à cause ya escroquerie na manipulation manipulation lelo eza trop na église eza trop na église il y a la manipulation nzambe ayebisaka yo ozwa $80 yo ozwa mbongo nyonso to ya ndako yo yoki ngani yoki bapesa yo nani et puis tu mènes quelle vie yo oza nani bapesa tu mènes quelle vie tu es qui apo bapesa mbongo wana nzambe ayebisinga Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci Nabino Yonsto Bozola Nabiso de partout. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakoloba, Kenzama, Boto, Kwaye. Lisusu wapinama sazo sere biso elongo na pasteur Feza Missi la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukoya motema ya Bivens de Homo depuis Londres pena maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel et na Boston. Un grand merci na bino nyonso bozola na biso bonzambe yosunde mosuki toujours na cadre pour informer bino le loto rolobela nini bien-aimé dans le Seigneur tozali na Kulutu papa Max Mbenga to megempe ko sala analyse concernant ba makambo ezolekana na mboka na biso tomoni ba photo moko soki ke réalisateur ko aider biso ala biso yango Peñel na prophète Denis de Sazolo bela pe ba makambo moko amiga mpe ko sala réaction Kulutu bonne santé. Merci beaucoup Ndeko Alvin. Nakanisi Nzambe azosunga biso toza bien. Merci pour l'invitation. J'espère que Nzambe azosunga biso. Toza la canal à bénédiction pour na ibele abana Nzambe nyonso bakozali baku ya landa biso l'émission alelo. Oui bisi bango ni bazolanda. Nebso bango te nabike Covid eza ko terrasser Covid eza na ko si maye la bato mais si maye la nzambe te. OK. Ya na ngopsa ndeko moi si pende ko moi mobali tota la nzambe. Tota la nzambe to bwaka ilikate. Na bike ba moment eza difficile na kati ya mboka na biso même à travers le monde. Même kilo mtasala ngo ezali nzambe. Et c'est Dieu nous a promis que nous abandonnera pas et ne nous laissera point. Mais également pour encourager de comment bala tam so libo tezo ya te pour bakane za moi mingi au bon c'est likate c'est lui qui vous parle mais tu sais que maine za lokwa ma kalamu mais le long nzambe na mawana comme ça tata voilà un peu message et ko pesa na bato ete tout dépend de plus na nzambe que na bato pas mate muto zane ka muto. Merci beaucoup papa Masto bana le loko yo. Dodi kobo auto van Nazareth. Dodi pité na kati ya hôtel ya auto bimi. To pe mananu pour deux hommes mon peuple après donc. Réaction non par rapport parce que à l'obéli concernant que photo mo bakanga na Peñel na répété sur bavanda ki na ndemo ya bientôt a publié mo qui est interprété que bauta ki ko sala e kobone yemo Denis de ça se défendra. Réaction aux causes en Koyo Kamalubabo, Namunoko Yamosa, Nanzame, prophète des nations. Bon, on a qu'à repérer le téléphone Nanga et Koyaki, na landa qui peut ne fasaki. Bon, on continue sa analyse. Ils ont montage, ils ont sangisa, bakatia, batiawa, boye, et jusqu'en ce moment, Ngai Moko, on a que ça analyse. Est-ce qu'il avait vraiment dit? Eza sangisi malobate ba monter en tout cas jusqu'à ce moment nazolinga na comprendre pourquoi puisque je me dis ba minoko misuswa et ba na kobimisa ba niaiserie ba connerie minoko misus obenya connerie dans la minoko misus je pense que je disais tantôt jusqu'à ce moment nazo mener enquête
na comprend pour les lopes avec les réseaux sociaux hein ba capable hein ba si mon moko alvin na lobara boye ba kena on a laboratoire ba monter ba tio et puis ba bimise lo mombo. Alors c'est comme ça que ngai comme professionnel à média naza peut analyser na comprendre est-ce que c'est comme ça qu'il avait parlé. Est-ce que c'était ça son message ou bien zaika sangisa hein bato moko boye ba soudé. Pourquoi je l'ai dit pour na minoko misusu Alvin ils a qualifié pour l'évangile et de ce fait et obimse so ba conérité et obimse so maloba ya mabete et obimse so maloba sonité et obimse so maloba o ezanga bokenzute et obimse so maloba o epambola te et obimse so maloba sonité et obimse so maloba mbindote puisque minoko yo ezote évangile nzamba qualifier kango eza minoko moko oyo basakana kana ngote eza ko biso tokole ba mboko ko mona bakoko na biso to ba bokulaka ponga za mongo au moins ba bokulaka ba père moi mikolo opeseka bokulaka lo sako oy kokelo ko bokulaka lo sako bono nyango bokulaka lo sako ay mingonto alors mais maloba moko bimaka ba bokulaka na ko blagete alors munoko musala nzambe munoko musala nzambe eza munoko yo munoko epambwama munoko epakwa alors munoko epakwa eza lokola c'est pas une bouche vulgaire c'est pas une bouche terre à terre tout ça comment on a solo donc la bouche d'un homme de Dieu et bengami pepe saboracle dans kolo aleza munoko yo ero sala bisala salate biluba lubate nyonso zo beza contrôlé nyonso zo c'est sous l'onction divine. Alors si vraiment il avait dit au Canada français si vraiment c'était lui c'est regrettable, si vraiment c'était lui c'est regrettable, mais je ne suis pas surpris au Canada si vraiment c'est lui qui aurait dit ça c'est regrettable, mais je ne serais pas surpris puisque depuis un certain temps il fait la promotion parfois à Bantivaleur. Merci beaucoup Papa Max Mbenga. Oza Moussana Nzambe, oza peu chroniqueur au Bana Makambo depuis Kala, oza proche à pasteur et musicien. Relation oyoke ya Peniel, rapprochement, relation na bango na prophète Denis Les. Peniel wa ex ya Mike Kalama mama ya banana. Pour na yo, oza contre yango to pour yango. D'abord je veux dire que pour notre sœur Peniel et puis tout bon de la ponaï. Tu sais, ma bise à la mila chrétien. Mila chrétien, tu bois qui s'arabato, na ndenge moro boye. Mais toi, tu bois qui ça. Tu continues à reprocher l'évangile. Les âmes que nous gagnons là, ça peut avoir un problème. Baba scandale peut y avoir. Quand on a mila chrétien boit qui s'arabato trop. Moi, si wana ndeko na biso wana semeki na biso wana. Maman na biso puisqu'elle nous a donné des enfants. Elle a droit à un minimum de respect. Même si aujourd'hui elle ne vit plus avec notre frère, mais elle nous a donné des enfants. Elle a fait de nous des papas. Donc, tous en a droit ko lingaye, tous en a droit ko bonde la ponaye, tous en a droit ya ko bomba bulumbu naye, tous en a droit ya ko bomba mutakala naye. Ndeko Alvin, ndeko anga na ebiete, maman Peniel, na ebiete, na mon écart à réseaux sociaux. Mais je suis en train d'analyser une dame qui a été légalement mariée à Bali. Je ne sais pas réellement où bakuta lango comme problème dans un aliba na bango. Puisque même les réseaux sociaux présentent à biso makam parfois A, M, C, Z. A parfois vous en avez B et vous en avez PC. Mais le vrai problème eza oye moko ayebi na o azalaki mobile na ayebi yango mais biso to mona ka makambo boye. Alors moi si ce sengola ezaka bala atengi classe na ye abala, c'est la fierté pour les parents que nous sommes, la fierté également pour moi si. Et tout d'un coup di bala na sanini et baby. Et puis je te dis une chose, moi si nyonso to abalaka na mona mobali abalaka
tout d'un coup connaître le problème de divorce. So kaza bien enseigné, so kaza bien encadré, à ça la kindumba au sanate. Moi signe, oui pourquoi? Naoka adage moko luba mukil, mais ngana partager en côté. Ba remplacer bolingo kana bolingo. Ne na yo katwa luba. Ba remplacer bolingo kana même ngai na même moi je ne partage pas cet adage là. Ils ont sagesse moi mukili, mais ngana ebi que Yesu nde bolingo na biso ya kosakana te. So Yesu akoti kati na yo. Quel que soit le problème okuta nango, Yesu apeso maîtrise. Nanzea ba fu ya molimo santo. Alors moi qui a qui monte libala, tout d'un coup libala ici. Alors solo là yosa journaliste d'investigation. So na ba papa na ba maman. Constat batamaye ba sala été. Bana basi mingi oyo. Bautaki aiki mwasi libala, aiki mobala kati ya ndako, aiki na mwasi na ye, aiki na mobali na ye, babota tout ça, baboti pété, a passé 2 ans, 3 ans au tambour, même 6 mois, dans les postes na libala, elle jouissait, n'est-ce pas, de tous les avantages liés à mwasi libala, comme na mobali libala, tout d'un coup sur libala ne katani, ndeko Alvin, renseigne-toi, ba te belé babunga ranzela. Au moins parfois ça n'est semblable. Maintenant c'est amité marabango. Et belé babunga kanzela. Voilà pourquoi moi ça tu ko divorcer. Mon bala tu ko divorcer. Azana besoin ba encadrer, ba rejeter été. Quel que soit ma belle ko sala. Ba rejeter été, ba landela. Mais malheureusement chez nous, moi soto auto ko bomali bala, tout mon bala auto ko bomali bala. Totina ba onda biska bikauka. Tout le monde va Satan, tout le monde va diable, la bangote. Et puis qu'est-ce qui arrive? Alors qu'il ne soit pas église. Alors qu'il ne soit église, comment on va sonner? Parfois, le pasteur a commis mes contents. Maman pasteur, on a dit que sert à une église. Maman le roi là. Alors, conséquence ces années, elle se retrouve seule. Elle est abandonnée. Relation à Mobali et Katani. Tout ça abandonné. A supporter le lobby et diable mingi parce que ko aider bango mobile moi qui t'aura oya pas si fa pesa mais ça c'est encore joli tu peux refaire ta vie boye yango zomona ko e baza ko mitika mingi yango zomona lelo ba dégâts moi so boma libala mukumu tala vie azo mener bomituna est-ce que sert mambweni. Est-ce que sert le zolo? Est-ce que sert bidia? Bon comprendre de vite. Même les parents zolo qui la bango. Donc on sait que na baka na biso poser une question à maman Péniel. Na ebiete na mona epeta mona ka ba réseaux sociaux ils ont une analyse avec moi c'est na biso, moi ça ndeko na biso, apesi biso bana to bomba mutaka na ye, to linga ye, to bondela pona, to salisa ye, nzamba za capable à hôtel misaye. Tout le monde peut battre muso bakabana pe 20 ans plus tard bazongana ngana yebi ba coup exemple bongo ils appellent belé 20 ans plus tard 25 ans plus tard na mona pe battre muso pe bazongani ba kepe une église ko renouveler alliance na bango to bonde la pona bango puis non c'est pas là bien ça la nga parce que tous les réseaux sociaux le lokola et c'est quand résoudre ba problème mieux soit c'est ça le mal chez nous les Kinois au lieu qui pondu ou bien na raison mutoza na restaurant kangi fota boaki oboti mwana lelo mwana ya yo moko oboti lelo obaki na ba réseaux sociaux ngala kama nga peut-être za moi WhatsApp so mo eloko na nga lo ka mutati nga pinza je n'aime pas ça biso moto ofungo la porte n'ennemi to fungo la porte na nini et puis le loko ça eloko bien on n'en parle pas Alvin on sait eloko bien on n'en parle pas mais Alvin ba mona que na mbeba moko boy et puis toi panzaka biso ba chrétien ba chrétien ba batali boso ba panza ba chrétien ba soutenir moninga na faiblesse te ba ko alaksani Alvin on alaksa to yeux Alvin aya alaksakani c'est ça le problème au tozanango lelo na mboka na biso. Donc moi je pense que cette sœur là a pesi biso bana na habité nombre bana mais na habika bota na ndeko na biso to lingaye to bondela pona ye to soutenir ye nga mona parfois ba certaines erreurs autozomona boizaka kapa hein on mutu parfois zolinga se consoler hein et alors écoutez un peu l'encadrement té ayo ko mona makambo nyoso to azomona na mais souvent lelo to meki ko poussa pembe na ye to la kisi bolingo
et au moment où il peut se ressaisir. Mais papa m'a dit que ceux qui m'ont dit autour ça divorce et c'est que akuta na pasteur de comment OK ba encadrer bien pour que abunganzela te mais penya dali pemé ya prophète des nations prophète à ça succès makas na mboko pa ebili do banza mais bien ba makambo ezo ça mais pemé ya prophète olingo lo bani par la prophète doit encadrer bien te nabi ko poser la question na style ya be mission ba net poser la question nabi ko mta mayele nabi que parfois utilise no ironie na yebi nango bakomona te mutasala succès yango nde memi bungisa église lelo yango memi solo na nani ba grand pasteur ba grand musicien ba grand prophète puisque nga sona mona mutu penzako amemanga na mutuka na lobi na mboko so otamba pasteur nga na za ya pasteur amemanga na mutuka na abanga na mboko yo na pa ba grand prédicateur mboko na mona ngo somwa na bi nkolo mo posala ki bien au type en contact na bandeko poto ko mo yeba bango bazande to mona ka bango te bozomona oyiba to musupe baza ko bizarre na baninga lokwa ndeko aza moment faiblesse botika na bize na ye tika na nyata nyata ye tika bato musupe baza pe na ko bizarre na baninga po à cause ya faiblesse et puis yaza musana na Nzambe ndeko na biso pe o bakabana na sœur aza pe musana na Nzambe et que akanisi était si faut ko encadrer izana nzalo sambo na ndenga bien na ba conseil na ndenga bien mais na mona te muto bato musuba ko ba ndundo baliaka te ay matiti nyo so vert ezana baliaka ndunda baliaka matembe baliaka pondo mais olia pelouse te makasa madame baliaka te makasa nzeta manga baliaka te lopeto ba keto za per banyoka mubi ba koti per ba évangile banyoka mubi pe bazana bango dawa encore bata oyeba otea beaucoup viendront à mon nom est-ce que Azapenda appelé Lelo Misala Batebela, c'est le pasteur David. Un jour à l'objet était meilleure prophétie c'est le temps, meilleur juge c'est le temps. Le temps ne ment jamais. Le tourmoyer babango, le toyebi lelo temps. Et la kisi biso lelo nana zanani na kati ya ville province à Kinshasa. Et nous robaki les missions mais belé balila bango mbuma. Balila bango mbuma. Balila bango mbuma. Papa, comment vous voulez même vidéo musotuninga pour nga soko lobate il pense que biso to contre ye to be sa ministère na mais to landande les gens oublient que tant aux éléments na écouter ba réseaux sociaux bon au tiango en public n'importe qui a ko juger on menga la tête chapeau par respect na ba téléspectateurs na longoli chapeau mais ceux qui n'angé bébé moto msa ko juger peut pas na ceux qui crepi bobo abete grand la tête na chapeau la longoli par respect dans cette émission na chapeauté na longoli yango ta souki no moi j'aime ce look c'est mon look aussi même tout ça bengo païen pas monite c'est quoi ça ça bengo païen yo aussi likata c'est son choix il a fait son analyse il est libre donc c'est pour dire que tant aux habilo côté ba réseaux sociaux oh Malvin non ça analyse pour ça analyse de là ça peut dire que tant Alvin il a kisi biso ba te belé bato ba ole ba ya awa pona koteya bazwa pona luka ba base bino mingo mo bato sabe ba musu ba otindela bango ba mbongo ba otindela bango ba bilamba loba boye pona luka base amawa bato bel vino na musu so mona ke non a signé contrat na maison moko boto producteur mo za na poto betelanga belema yo lo besusu boye bana ko sala boye bo kita trop bas yezo ane ba mbongo papa mbongo ba nombre de vie par rapport à l'obiko par rapport à l'éternité puisque après cette vie il y a une autre vie yonga za la complexité alvi no mona nga za la complexité nga aux yeux zayo je me contente de ce que Dieu me donne dans ça la course na mutu te ponga zanga yo zayo kingana za kingana et le bomi l'église oui ba sala nzambe belé kokota même l'occultisme na magie na fétichisme na bokoko via comparaison via comparaison alinga za lokwa kinga yo mona mutu église eza même ata na toilette té église solo mbindo luchu mais na jeep ya $80,000 tu peux imaginer ça église soko oko ta toilette au mona que il faut non ça ne va pas mettre la pasteur jeep azana mo mais mutu alinga musanza koteka jeep wana pa bongsa église ote pende église na nombre ndenge zali comme tala tala vie à pasteur non et belé balié na bango mbuma mais balingé tolo baté yango zo le poison côté na église yango moi je me suis retiré na bato belé
pour nga su nzambe te menga na kufa je na lelaka lelo mona nzambe lelo ko aosala esu na l'église ta comme les gens ont compris que nzambe aosala bango basani bakoti bikota kota et aujourd'hui il y a la manipulation nzambe abisanga yo zwa $80 yo zwa mbongo nyonso to ya ndako yo yaki ngani yo ke bapesa yo nani et puis tu mènes quelle vie yo za nani bapesa tu mènes quelle vie tu es qui apo bapesa mbongo nzambe abisinga papa yo ba chrétien belé baza enseigner ta yo nga tuna penda pe tu sais que l'église est belé et c'est un pasteur un dimanche bandimi bazate soyebi muto ozobela nga nazotala koma mutu te me nazoloba kene baeglise ebele na Kinshasa pe na dimanche boyeko pasteur ayinya pas de bandimi amito boye te po yo toyesu na église na ndeni yo koma no comédien toyesu na église na ndeni yo koma elema distraction toyesu na église na ndeni toyesu na église na ndeni nini nga non les gens ne sont pas enseignés sur bavutaka bango sur balukaka bango nga mpona tia likolo na église fona yeba pasteur. Même l'église où j'ai pris, moi je ne dis pas amen à chaque instant. Quand je ne suis pas convaincu, je ne dis pas amen. Pour moi, je dis ma pasteur, je dis ma Yesu. C'est Yesu, il y a sombanga, il y a sikolanga, il y a big. Je dis ma pasteur. Lorsque je vois et l'eau comme aussi mbaté, et ça contraire à sainte doctrine. Je ne dis pas amen. Et puis on y a sa pasteur. On y a ça ok avec tous les respects possibles. On y a ça. Mais chez nous, amen, les batoisans, c'est plus passer ce qu'on enseignait tout ce qu'on enseignait tout mais biso to le renseignement na ndenge na biso. Merci beaucoup papa Maxima Mbenga. Odo bela pasteur onde? Ngai na ezana ndeko mo azana kati ya salo ana mbongo moko ya programmé $300 pour le long mon boy. Ça m'a bipé ça. Nyonso. Zamu ya pesa nyonso. Yana mbongo azasa. Papa, nzambe opaza nzamba ordre papa. Nzambe paza aza nzambe ape nzamba ordre ya na ngai. Anza bilu so to sara pe na nzamba ngo ya papa. Nzamba za médiocre te ya. Ande ko nzambe te wana ainsi dit l'Éternel te. Papa Matika. Et ainsi dit l'Éternel te et ainsi dit l'homme. C'est ça qu'on appelle la manipulation. Na obonde la pona mtape sota. Na obonde la pona boye. Na obonde la pona loyer. Nyonso pesa nzamu talobi. C'est la manipulation. Bon loyer ce que ya. Para akipe na difficulté na ya bonde nzambe. Nzambe na tel problème alo nkolo sunganga. Nzamba pese pe mbongo. Est-ce qu'il y a une église pasteur binza bi opes. Ah c'est pas nzambe c'est l'homme pesa ngai. Eso so batamba mo ba pese za yembongo na yiti. Mais il y a le comment nzambe mutalobi. Ya yo kanzambe yo kanisike mututo abanela na kona ina kota na baba débat wana teza ya soni bazo bato afingisa koma nzambe c'est bato azonga na bango na bato belo ba modèle surtout ba étudiant na ipento olanda bango ba TV bato belo ba bongo mitema sima na bango mais il y a des choses qui se passent dans l'église au monde ngo jamais na ba KDC biloko au monde ngo na KDC te papa au monde ngo te apa na ba quelques boutiques où ils ont à Kinshasa, des boutiques, tout ça, des ligablo. Au monde en haut, na bakade sur la pendaboué, l'église n'a pas la borne, wana boué. Mais ils appellent Berrer nango pezalaka. Autour que na arche, wana, l'église la communauté des ensembles de Berrer pezanango, baka bat. Mais quand quitte un niveau au monde à Bangota, biso toi pesa salon qu'il a résolu de son cœur. Mutu fa lo bana mwana nzamba sotango zo ngana ndako abike nde na okende boye. Action de grâce na nga ngoyo dim na nga ngoyo fond na nga boye mwana nzambe ya solo ye mona mutema ana saint esprit ba otindika ba forcer te OK na église boye comme que opération yana yele mama na bi mama papa nyonso yaki na mais na bi mama moko assemble na ta komba communauté ta komba ko kima ba que ce église ta ba longo église wa pona na era mabonza au mona ta 15 tours ya mabonza ya boy ya pona bana na yo pona bana ba bela te bana ba sala accident et pas toute une typologie mobimba bani ça c'est la manipulation papa moi na nzamba za enseigner papa ngana pese exemple là pour renga cause pragmatique na pese exemple ya Arche Alliance Masina passer Nsembe asala makambota
mais kene otala musala ezosala na église baza ba école bopito ekodima pa mokuta soki combien d'enfants sur ba 2000 combien ya bana un grand travail. Les bandits sont bien enseignés, ils donnent. Bandits baza bien enseignés. Papa, na momo toza na ngo mboka nzala mboka pasi. Maman ngana zimbongo na oyo soki anda kinga ba 5 awa nzama bisinga. Yozo mbongo ndako. Ba pesa on donne à qui? On donne à qui? Il est qui? Prophète des nations. Okota lola pona ba titre te hein. Ah ba tokota ba ka sa tokota lola pona ba titre. Tokota la po yebani na oso yebani na mukonzo yebani na gouverneur yebani pona ko lata. Tout ça nzambe etala ete hein. Tout ça la nzambe kata bosolo. Obi ba te belé ba okota li fait la cause escroquerie na manipulation. Manipulation les a trop en église. Ils a trop en église. Certains basali bazo manipuler bandim. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, dans l'église mort, prophète David a yebi quand la barumbo wana. Ba bengisa pa prophète mo ba beta masako. Na soka betinga li sakoni. Onza malubi faut pesa ilo mutuya. O sele li pamboli no. Papa Max. Là na elo te na bimisa ndola na peste oyote. Voilà. Ya mutuya vraiment. Ah na elo to pesa ta téléphone na. Quel Nzambe? Oui, que téléphone est ticala. Voilà la cala. Tu vois, il y a un peu ça. La cala, tu vois, moi. La pesa. Téléphone est ticala. Guélon et le Melera, na Paris, témoin, à une place en. Et puis l'homme se zanine. Batu da basi ba yebi. Obe na zabo, hein? Parce que habillé mon théâtre. Azu par exemple mutu morobo, o yebi Max. À une église, ne pas donc muso ben en journal hein ba ben en journal muso c'est déjà ba combo basi ba teke Alvin Mobimba Alvin ngolia pondo Alvin azamuluba Alvin avanda na nini na njili Max avanda na bibwa papa donc azuba ndimi ba prêtre wana basi ba journal ko basi ba pesa journal revue Mobimba lumaka pas au moins ndeko lati na église basi ba décrit yo atie ya papier pas Max Mbenga telema otanga na ipe na département anglais na kosi te otanga pe na ina animation culturelle kosi te auto si ça na Institut national du travail social INT sensible aux assistants sociaux na kosi te Max Mbenga mikolo ba pekiso yo ko be t'appelle isolé pas médecin obi docteur mikolo docteur absera na la pondute madesute na la ngaite pilipili te pas mikolo docteur pekiso Max à cause de stomac il y a la pilipili te madesute ngaite nini pili ibe ndengeni nzoka nga so na pasteur bonde la pona nga tana keroti consiba bisinga boyo tout ça tango yoka bongo au paniqué nasuka au sanzate et ça le maébélé mani eze belé yo moni séminaire wana trondo un séminaire bendaskito hein obi séminaire bendaskito ko benda l'art ko bana ba terme na bango ba séminaire bendaskito de tout ça donc au monde ba cérémonie ça je sais que Dieu m'utilise c'est Dieu là j'ai confiance en lui na mona papa yo ka ba belle parole. Mais mon dimanche a enseigné. Attendez, les cas, mon dimanche a enseigné. Yé mon Calvin. Et après le discours, et ça pour l'éloquence, et puis mon dimanche pour le batindika, matindikate. Et c'est que ces gens-là oublient que l'on a l'église, tout ça peut avoir un ensemble batangi, open intelligence renouvelée par la parole. Tout ça peut l'esprit de discernement, ton esprit critique. Au milieu biloko biloko kalesi langala, ils sont na gazité. Biloko biloko antiquité ba betango kala mikolo esu na gazité bato si batimbe biloko mama tel l'esprit média ko pesa autant yo kono zana yo so landa te obi solo ya artiste moko te artiste mono tanga kombote mama ma otara poto mama ota poto artiste asko na mama na ota poto abi mère wazana mbongo boyebo abengi prophète moko mutuna nga na mère mo azola ndoko na TV tala boye mère mo ta poto za boye ate qui est journal
pas bayeba artiste musicien ba que mutu wana otanga kombote a une émission na TV afungoli comme par hasard TV nzoka artiste asa komeli mutu wana bon mais on peut tozani awa azolanda TV batie pe volume on bi que maman mo zolanda nga siko oti Paris kombo na yo mamonambwa nzukudia bidia pardon tikano tolanda boye mama sanza pe asanza merci ma partage nini salama bien te na artiste musicien na prophète wana babeba na point de partage ezala bien yebisanga comment cet artiste musicien bongo na mtema dans certaines de nos églises, mais on a à travers le monde. On peut les caper la TV. Il y a beaucoup de TV, tellement que quand on pervient, on faucon, on vrai évangile pour que les perviennent, on faucon, va disparaître. Merci papa Maxime Benga to comme on a souhaité émission na biso message ko ya suka okyo koloba na bande réunion to balanda ki yo papa avant que on passe un message à suka donc to kotaka avant que to beta so ya ofeli message à suka concernant ba comportement na bande réunion to bazolanda yo bizale ya ba pasteur au moins un pasteur versé dans les écritures du loba yanza mais avec escroc avec impudique ndumba ko escroquer toujours na komo ya nzambe na munoko elo ni nokolo bana ba passer pe na escroquerie na manipulation ba pangape bandiko belé ba benga ngai asenga nga abi na landaki na TV na bengie mwana nga zobela po abondela po nga asenga $1500 o andoke na mangengenge on pesa eloko moko salanga na pesa $3000 nga unatinaki $2000 yamba nga esusu biloko wana ezebele biso toluka bambongo na ndenga bien topesa ta ba garantie pour na orphelinat tofuta minerval ya bana bazobenga na yango oyo nga tuna te bato mingi baza molima domination c'est ça je comprends bato wana baza bonde bana balikasa mona munoko so osabe mission boye yango balingi TV trop bana molima domination po eza normal te maman zolanga papa zolanga ngo na poto ata yo moko pe ata yo moko mutabia ke na bondela pono $2000 bon moko yebisanga oh Max toi tu n'es pas enseigné il y a plus de 250 passages bibliques ozolo babongo na boa même ko sala débat nae mais moko pe à partir na nga zongsa $2000 abato akena otika na western na biso so zongisité na odeno ya peka na émission ka ipana Alvin obika zongsa $2000 maman na za na France maman na mwana za 32 ans ani akomi na 33 ans mwana kitoko tout d'un coup mwana alobaka te mwana mutu esimbaka te mwana sukolaka te mama zolela anonandaka TV neti eza boye pa akutana mosala nzambe wana be namoni mosala nzambe aza na ngolu tika edenga pose problème otinda $2000 mama mpe akena natili mpe $2000 bon nabengo na minute osambela minute kobo nabengo lobi kobo nabengo akomo kima mama pe abengi ngai nde komas anga pena nabengi ngai pasteur wana za ndeko nanga za na France ozoki $2000 pour la prière papa oteka nini batika prière batika onction oteka ni pasteur s'il vous plaît pasteur je vous respecte beaucoup zong sambonga bat pardon zong sambo sobo zong sambonga bato ngana o dénoncer tanga bangi azongi sambonga tinanga pe ba preuve $2000 même sans à Canada longtemps il y a $3000 baliaye ba 1500 c'est obi mamboyo na habité papa escroquerie ezali manipulation ezali bato alingi ba se contenter te bato boy ko se contenter na onzamba zo pesa bango papa vie pressée vie la précipitation n'est pas de Dieu la précipitation papa lo quoi ezabiso a journaliste ezaba musicien ezaba pasteur ezaba politicien bato mo pressé yango belé ba initier ba on oketise peu la magie belé yango bala base belé mo na bala botaka te
Pour nani, il y a un mobile à Mtambong, et un mobile à niveau d'Angata, tandis à Lati, il y a un mobile à fashion, il y a un mobile à Mbamoko, il y a, au hasard, Jeep, mobile mobile à Comba, il y a un mobile à Ibele Bazana, Bazana, Nyoka, Maboum. Azuise Mise Mebimi, Moutou, Moussou Sabala, mais si les gens qui nous c'est la réalité, Aza déséquilibré, mais Zonga Sima, Kasibo Moutou Bimana Ewan. Parce qu'il y a le Kimbong. Et beaucoup de femmes oublient que quand on dit c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur, c'est pas l'homme, c'est la femme. C'est la femme qui apporte le bonheur. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Bon, c'est la Alvina, c'est la bonheur. Mais non, la Bible dit, une mois sans bonheur. Si ton mari ne s'épanouit pas. Mais c'est toi. Tu dois te poser des questions si réellement il y a bonheur pour la mobile. Alvin, va te belé, ba bébé. Tu comme la tango souka, va te belé, ba bébé. Dis besoin que c'est fini pour ta vie. Dis, yo mono mutaninga ko impressionné batadi azana parfois on a 3 chemises, contente-toi de tes 3 chemises. On a 4 pantalons, contente-toi de tes 4 pantalons. Donnez du temps au temps, ça viendra. Belozo to bomanzo to lenzo nzababi ke yo pona yo na décembre de na fungolo ma solo. Papa ngaza na panikarata. Je vois beaucoup de mes amis sont véhiculés. Dans la moto, dans la Yas, dans la 207. C'est pas que dans un milieu mabé. Si on a un CV, parfois j'ai un CV éloquent par rapport à certains amis. J'ai un CV très éloquent par rapport à certains amis. Mais non, on a des motards. On a des motards pour la ligne Zamba. C'est Dieu qui m'a appelé. Dieu sait ce qu'il fera de moi. Je sais qu'il m'a dit qu'il a un plan merveilleux pour ma vie. Non, forcez pour la ligne. Non, forcez pour la ligne. Non, la force arrêtée. Non, la sonita. Non, thème n'arrête. Oh, ce qui est Zando, sur 207 d'un côté, et ça la nine. Nous avons un Sony, nous avons un Sony, on Nzambeta. Oh, il peine, sur la télé, on a une moto Kubu. Du bois, on a cœur fait, la bois kanga. Non, non, jamais on a un Sony. Jamais on a un Sony. Jamais on a un Sony. Je suis content. Merci beaucoup, Papa Max Menga. Bonzambe, na Bonzambe. Lola, Ezofuta, Simananto, Yakolobaki, Nzama, Boto, Kwaye, Souswapi. C'est la fin de notre émission, Papa. Naebi qui Mikolo, Place Bozali, Ophelina, partage ton pain. Bazo, Tchabino Pression, pour un beau libérer parcelle, parce que Bachon est déjà en vente. Bozali qui n'a pas eu reçu Malopangoute, mais Ezo Seng, est-ce que pour les moments urgence, Moïse Salama. Mbongo ya garantie bokanisa na mabopona ke boza place musu en attendant que mbongo ya rosoma ropa musu ya papa na bana na biso bazala kuna et tout ça qui biso makas message ni ko bana bandeko bazola na biso o ke nzamba saela ba miracle bolamu na vie na bango bako sala quelque chose pona ke o zo mbongo ya garantie ko luka place musu au lieu que le lona bambula nezo beta bobo se retrouver di banana bana. Merci de Colville, Ndeko Max, en dehors d'être enseignant, d'être animateur télé, Nazali Tata, j'ai une grande famille. Otobengi Orphelina partage ton pas avec celui qui a faim. Et Bandeko Bela Poto Baya, Kota la Biso Amona Mousso, Tozo Sala. Et Tozo Boko la Banon Zamba PC Biso na niveau Orphelina. N'a pas moulu Nzamba puisque année c'est la 2e année depuis que tu as implanté, mais Nzamba Osa Mama Minene. Zambasa Mama Minene. Et la plupart des gens qui viennent nous voir et belé bandi maraté puisque pour na bango bamona rasu mon orphelin face à salité à la nzote kondaye. Oh, nous par la grâce de Dieu ce que yé d'ailleurs moko yamba les belé et bana ba vivre en famille quand bana bazala bandako tout le monde va à l'école tout bunda avec le peu que Dieu nous donne. Mais pour le moment, on a besoin de l'opango. Parce que l'opango, ça fait surtout mal. Les commissionnaires, quand tu as une chambre, et puis ça m'a la montée. Partage ton pain avec celui qui a faim. Tu as besoin de l'opango. En attendant, opération, on a garantie. On a trouvé une très belle maison quand on a Fulana. Ils ont 6 chambres, 3 installations hygiéniques. Je te dis, même la photo. Surtout quand on a l'élo. Kaka lelo tozibo toke to pesa tozo esikawana qui sait peut-être que nzamba pambolo pour ma maman aboy ndabi pe ke belé bozo ba déception pour na bo pesa mais bo monate mais ngaza na sengo ete belé na poto boye pa na biso bo mona ba photo ya musala oyo e belé pe bokumisa nzambe bo encourager biso na musala tozo sala yango et so nzamba si motema no numéro na biso yango wana
0 plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627. Un jour, moi, je que c'est Papa Max. Ce que ceux qui sont mis le panto au Kendo, non, sois calme, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et les autres poussés, ils ont quitté pour la battre. Ils ont belé côté à l'Opango. Alors, nous avons pensé avec les amis, il est souhaitable, tout le monde place, au peut aux yeux, ceux qui sont comme à casser collé, qu'est-ce aux alliés. Et ceux qui sont en train de se faire, tous au monde à la photo. Et là, comme il balé dans le loba. Na pambola nzambe na ministère comment bande ko belé pe bazo témoigner bande ko belé pe bazo kanisa biso bazo mona loboko na nzambe tika te nzamba simba mutu moko akaba na mutema malamu izana kundima ete ya solo okomona yango zana kundima ete soko longoli biso na situation tozana ngo oyo nzamba alola kosani akomona yo na bete bande ko belé na poto bozana opportunité bande ko belé na poto bozana source boyebi ba source ya ba financement pour na makambo boye tika ete nzambe ya lola amuna bino biso nyonso to ko saba orphelinat te biso sino to koma nango combien mais ba o basi basali to encourager bango et na comprendre na kondima ete solo message eleki partage ton pain avec celui qui a faim ne sika koseka ne sika kotonga ne sika kotiola nkola ya biso. Partage ton père avec celui qui a fait. Toi, il est bana wana bakola bakoma batolobi nzamba lola auzanga te n'est-ce pas ko pambola biso. Nazala kundima ete ya solo bana nzamba ze bela à travers le monde o bana nimbela na biso o ba yebi biso boko hésiter te. Sur biso tout au télémi, nous pouvons acheter pour ces enfants une parcelle, pas ma parcelle mais celle des enfants. Sur biso tout au télémi, on peut tout au zanda ko na moni ya 6 chambres wana. Je crois que c'est possible. Zamba Pambola Bino. Merci Papa Max Mbenga d'être venu. Je crois que le message est l'équipe. Bino ba Onyon Soubolandi Biso. En tout cas, il est vraiment urgent. Bosunga bana oyo bazana ofedina ya frère Max Mbenga. Peut-être en attendant na garantie avant que Basso Malopango, bien aimé dans les Seigneurs. Merci Nabino Nyostubo Biso. Contact ya frère Max Mbenga Yangwana Nase. Merci na bao basutena biso bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta. Simana Antoya Kolobake Nzama Boto Kwaye. De ce soir. Bye. C'est ce qu'il fera de moi. Je sais qu'il m'a dit qu'il a un plan merveilleux pour ma vie. Non, forcez pour la nine. Non, forcez pour la nine. Non, la force arrêtée. Non, la sonita. Na tem nare. Oh, ce qui zando sur 207 d'Akoti. Oui, Max, et ça la nine. Nzamba yora soni. Non, on va soni na pesa nzambeta. Oh, il peine. Sur na tena na reta. Na zui moto kubu. Di bois quand na cœur feli na bois kanga. Non, non, jamais na yora soni. Jamais na yora soni. Jamais na yora soni. Je suis content. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Bonzambe na bonzambe. Lola Ezofuta Simana Antoya Kolobaki Nzama Boto Kwaye Suswapi. C'est la fin de notre émission, Papa. Naebi ki Mikolo yo place Bozali Ophelina, partage ton pain. Bazo Tchabino pression pour un beau libérer parcelle parce que Bachon déjà en vente. Bozali qui n'a mbongo ya Rosoma Lopangute, mais Ezo Sengesko pour les moments urgence Moye Salama. Mbongo ya garantie bokanisa na maboko na ke boza place musu en attendant que mbongo ya Rosoma Lopangute ya papa na bana na biso bazala kuna et tout ça biso makas message ni ko ko bana bandeko bazola na biso o kenza masaila ba miracle bolam na vie na bango bako sala quelque chose pour na ke o zo mbongo ya garantie ko luka place musu au lieu que le lona bambula nezo beta bobo se retrouver di banana bana. Merci de Calvin, Ndeko Max, en dehors d'être enseignant, d'être animateur télé, Nazali Tata, j'ai une grande famille. Otobengi Orphelina partage ton pain avec celui qui a faim. Et Bandeko Bela Poto Baya, Kota la Biso Amona Moussa, Tozo Sala. Et Tozo Boko la Banon Nzamba PC Biso na niveau Orphelina. N'a pas moulu Nzamba puisque année c'est la deuxième année depuis que tu as implanté, mais Nzamba Osa Mama Minene. Nzamba sa mama minene et la plupart des gens qui viennent nous voir et belé bandi maraté puisque pour na bango ba mona rasu mona orphelin face à salité à la nzote kondaye oh nous par la grâce de Dieu soko yeda yo moko yamba les belé et bana ba vivre en famille kande bana bazala bandako
tout le monde va à l'école, tout le monde avec le peu que Dieu nous donne. Mais pour le moment, on a besoin de l'opango. Parce que l'opango, ça fait surtout mal. Les commissionnaires, quand tu as la chambre, il y a bana, et puis ça m'a la montée. Partage ton pain avec celui qui a faim. Tu as besoin de l'opango. En attendant, opération, on a besoin de l'opango. On peut se garantie. On a trouvé une très belle maison quand on a Fulana. Ils ont 6 chambres, 3 installations hygiéniques, je te dis. On a même la photo. Surtout aussi quand on a l'élo. Kaka lelo tozibo toke to pesa tozo esikawana qui sait peut-être que nzamba pambolo pour ma moment aboy ndabi pe ke belé bozo ba déception pour na bo pesa mais bo monate mais ngaza na sengo ete belé na poto boye pa na biso bo mona ba photo ya musala oyo e belé pe bokomisa nzambe bo encourager biso na musala tozo sala yango et so nzamba si motema no numéro na biso yango wana 0 plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627. Un jour moi trouvé que c'est papa Max ce que ceux qui ba sommi le panto kendo na bi non sois calme Dieu pourvoira et les autres poussé biso to quitter pour na bat bazoye belé kota lopango. Alors nous avons pensé avec les amis il est souhaitable to longa place wana au peut aux yeux ceux qui to comme makasi kolikeska tozali. Et ceux qui nzambe asongi biso na nzela na tozwa yango omona ba photo et lo comme balé na roloba na pambola nzambe na ministère comment bande ko belé pe bazo témoigner bande ko belé pe bazo kanisa biso bazo mona loboko na nzambe tika te nzamba simba mutu moko akaba na mutema malamu izana kundima ete ya solo okomona yango zana kundima ete soko longoli biso na situation tozana ngo oyo nzamba alola kosani akomona yo na bete bandeko belé na poto bozana opportunité bandeko belé na poto bozana source boyebi ba source ya ba financement pour na makambo boye tika ete nzambe ya lola amona bino biso nyonso to ko sala orphelinat te biso sino to koma nango combien mais ba ou basi basali to encourager bango et na comprendre na kondima ete solo message eleki. Partage ton pain avec celui qui a faim. Nesika roseka, nesika rotonga, nesika rotiola nkola epsa biso. Partage ton pain avec celui qui a faim. To ide bana wana bakola, bakoma batolobi, nzamba lola, auzanga te n'est-ce pas ko pambola biso. Nazala kundima ete ya solo bana nzamba ze bela à travers le monde. O bana nimbela na biso, o ba yebi biso. Boko hésiter te. Sur biso tout au télémi, nous pouvons acheter pour ces enfants une parcelle. Pas ma parcelle, mais celle des enfants. Celui qui est au télémi, on peut tout à 6 chambres pour la banane. Je crois que c'est possible. Zamba Pambola Bino. Merci Papa Max Mbenga d'être venu. Je crois que le message est l'équipe. Bino ba Oignon Soubolandi Biso. En tout cas, il est vraiment urgent. Bosunga bana oyo bazana ofedina ya frère Max Mbenga. Peut-être en attendant na mon garantie avant que Basso Malupango, bien aimé dans les Seigneurs. Merci na bidon Soubo dans Biso. Contact ya frère Max Mbenga yangoana nase. Merci na bao basutena biso bonzambe na bonzambe Lola ezofuta. Simana Antoya Koloba Kenzama Boto Kwaye. Et ce soir, bye.